biso bakuyo na boîte de lettres bo Jésus azoya lelo te fin du monde na yebisa bino bango bazobenga ngo guerre. La guerre est commencée. Tout le monde est position. Eh bien, il faut laisser ça. Faut que ça na bonzambe. So ça na bonzambe. Ah, te bonzambe ça la bien. Ko ça na bonzambe ça toko chez bisabino. Mako lobi est la guerre. Mako lobi la guerre est commencée. Tout le monde est position. Voilà. Ba misala bakati ba misala. Mais nga bakati musala te. Bonga la sala na bakoko. Soki biso to okende musala bakoko ande bakoko na bakufa bakufa mbala moko bakufi. Nga bakoko balokola ba bébé. Nde ba olengela ba bébé nde to olengela bakoko wana. Donc ba misala musu bakangi ba compagnie musu bakangi donc tala na mundele nenga linga mbongo ko wa futa. Donc a futa journée na yo magoke musala te. Ko zo on sérieux. Voilà. Voilà parce que nous ga conseil selon qu'on aura virus hein. Les conseils besoin de m'embosser parce que mundele moko lomboka. Ata bazana bona bakisi na bango bapimeli biso. Mais bango bazokufa ba français ba kufa on ba tungi. Dans tout ça l'attention. Tout ça attention les loko wana. Nous allons soin ndako surtout na ndako faut ça la propre. Pour yango zo qui peut être. Yango zo fungoli porte ils sont préparer koti. Écoute la saleté tout allez. Aux yeux on faut ça la soin. On la mouina tango aux yeux défectant on tient la main ne sert bien. On parle aussi na ndako. Faut ça va de bo tchanga pour ba sert bien pour ça. Faut ça attention. Les amis on tomber la ba téléphone. Toujours c'est quand bino. Là comme ba comme ba urgence ne ba tondi ku les chaud hein. Ata ba lobito mela ba alcool wana. En plus les gens mela alcool. Bon mela ata mo verre moko. Ata panaché hein. Écoute moi alcool moi kena kati. Bon mela ramondam. Bon mela. Et celle be ba zaïra bien. Côté mususu quelque part colorant virus na ndenge et sali ba zéro o balinga libanda trop surtout baso ba beta libanda na ndenge so ba banda libanda vendredi ti dimanche wana bandika ba boîte na mobali ne banganda na musupe mona sa mobali ba bandi ko beta ko ba ope ya semaine ya journée bazali na lundi ti vendredi donc banda lundi mela boki abandi ko mela boki lundi mardi mercredi bango ta balobi ke o coronavirus so la masanga ngozate. Ok, ma belle, pour ma santé. Pour ma santé, ok. Et ça, les bino bébé, bah, c'est vraiment, je suis bon vendre à peine à l'ida pour les bino. Bon vendre, babi mouta bimate. Babi mouta bimate. Soro bimi, va faire son contrefaçon. Ce qu'on est n'a pas héros. Aux amis, on canda, va candider une contrefaçon. Bali mouta va te garder à vite. Bah, au bon, on a vu, on laisse qu'on a vu un moment bonheur. Bah, l'imi va jeter, avant ça va jeter. Quand on a pas militaire, ma bimi, hein. Ah. Et ça, les bino peut bien bonner au bimate, bonner au son, on peut bien mal à magasin. Aux l'économie, bah, oh, bah, ça, la musala bien embauché, bah, embauché na musala. Les gens paradis musala, ça, passe les ça, l'aigle, la pop, on a mal, on a pas un loin de qui. Dans tout pâte, la banque, on se le corps, on a du microbe, on ça, un problème. Aux hommes, sur la babylone, hernion, sort, sur la coco, aux hommes, ça coco. On ça, les a passé, mais fout à bien, là, on casse, oui, vite. Donc, biso musala, katanité. Binon de bokeba. Bon. Maji kalambaya soki maji kalambaya mosali ya bato ya nzambe soki mosali pe ya biso bato mokili soki pe ya biso ba gouvernement soki pe ya bandenge nini na tsheno ni coronavirus na pesa ki bino kaka alerte ya coronavirus wana osala attention mère des filles ba oya nga ba oya famille paradis bino nyonso osala ba eteti na maladi mosusu te mpona ota nini apart na ba kitesi na maladi mosusu te osala attention. Virus, maman lo pango, yo pesa attention. Yo na mona ko de ozaki na ba masque, maman lo pango motema papa goduma. O tete la ke mafumbe, yo pe na mona de oza trop prudent ozo donc, bo sala attention le loko na. Le mundela zo sala mo sala attention, mutu ko za mafumbe ya baje. Bino ozala oza mama na baje, bino ko pe congolais. Oni ba je trop, atali kamza ba jete. Bino ko tonga mama, do na ndenge na bino na na passer, sous na ba bino na combinaison, ko na ni mama ne ko la combinaison. Bon, on a zia zidi. T'as un gars qui a un parce que trop petit. Vous êtes trop petit, bino. Souvent, c'est non ma cambo karaté. Si ma kona lobby, a rosala toi sauver mboko naï. A sauver ba français. Biso tous ba nationalité ba français. Vous êtes belé, vous ni français, vous ba résident. Souvent, il y a des racistes, qui c'est mon gars 10. Soit ba français bazana 10, baza soki 15. Bino boza soki 30. Donc ba pesa bino ba immigré. Ba pesa bino kisi wana en français, ba
non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, c'est nous qui avons beaucoup de famille qui ont fait la vie dans Dieu chez nous. Nous, on a donné karatin na ba to bo bengela nge bele boyini ozo benga ngana en plus ngala comprendre raté on se distraction bon Mike Kalambai monster on benga babia comme pasteur voilà on a maman paradis ba comme pasteur nous on a polémique awa faut s'occuper de la santé na biso ba kolora virus wana pour moninga mo eska na sala bakona la maison de requête eska la sala to changer bilamba la journée 4 fois donc oza bilamba oyo wana mosala okoti changer osali yango ka 2 heures olongoli ocomprendre obwaki defecta ochange lamba mosusu mpona bakoko ya bato fragile kuna ozo comprendre sikoyo nalobi tozokipe basante na bino te mo boza na mboka poto bozolanda mpe formation Mike Kalambai wana mobali apioki peniel nga nayebaka mamu na bango bien te nga posola mamu na bango te me tema na mona bino bomosaka na nzambe bomokota nzambe tona ma barankine bino bokota nzambe na barankine nzambe amuta rankine te bino bokota nzambe tona barankine ye rankine ezaka mabe soki asiliki na bon bosilisa konora virus bosilisa bamosusu baza na babandi babandi bagene priere mpoka konora virus eye me mama so barekile o bien batali o bien osalaka no gene priere te mpo oyoki ka maladi moko ekoti na mboka ezoboma bato okomisere na kristo omosambela makasi donc distraction neti papa wana Mike Kalambai soki gene wana soki tonton wana bomoni akebimisa ndeko na balaki akebimisa mwasi asali ka protocole akebimisa moto ale bino bazenga mpo okipe basante na bino na bandako soki bosalaki bakursi ese bona na bambongo bakonti bomona mundele ndenge osisa kadi nitela bapanzi quiz donc Carrefour epanzani lokola ndikola nitela bino bona bambongo bakursi bosali ya bakursi bandako na bino Mike Kalambai yana kotisaka basede ateyaka bato atala na mbongo ni mino okipaka mamba bato oke oyo monaka kosomba dibo ata miliki ne na tonga 4 sakombi ya fufu na ye 4 sac ya loso na ye 4 fufu na ye bino bolanda basante na bino bolanda ba Mike Kalambai esi eza na sens oyo abali oyo asali bongo ndenge asala ko aza na to abala te ndenge pianel soki pianioli wana ayaki koloba makambo ya Mike Kalambai natiaka konora virus apa nga nazalaka nazo repasse bodi nazosola na bino mpo lobi naza te lobi nakei okoni osala bemission te mosala eleki makasi biso bato oyo tosalaka na maison de requête mosala donc nakorate kutu te nazosala vraimen azonga repas desi nasola na bino siko Mike Kalambai wana donc ndenge asala kobala te banda pianel soki pianel ayo olakisa bino kabeta ye atya ye basikatrice akatakata ye aza na do azala na mwasi te Kalambai wana boza sire oh mais imagine na bango bapaster wana so eza bapaster ba bazala babagina ba 4 basi ba 5 basi ba 8 basi ba 9 basi siko ndenge peniel wana ando se plaine wa babeti ye ape bambata babetela peniel na mokongo na mona eza na eloko te eza ka peniel aza pembe tentine eza pembe so bamoni yo mota muta pembe so babeti yo mbata okoma rouge bino kwepe kongole bino kogravise makambo grave oyo eza na mboka oyo tozovanda oyo ya mindele oyo ya malili oyo konora virus yana ezoboma bino bozokalikila yango te bino ka makambo ya bato bon ese bozwaka ntango kotala bo information bokoti botala makambo ezoleka na mboka totala awa babulu moko ezoleka soki bazosala bamontage me ngai na lotiango na ndoto soit disant mo bazosala bamontage ngai na lotiango ya mokili ekomi na suka po vonaka mokili ekufi bokomprendre ka ata legere ebandi mai ekoti na mokili tozodinda awa tokomaka biso nyonso kombo moko nzambe nde biso na biso tozokufa bino kasi nzambe nde aza nazedaka motu nyonso bino bokokasa mwana nzambe ndenge aza na tiano Mike Kalambai papa bino kasi nzambe ndenge ayedaka motu nyonso nzambe ayedaka motu nyonso te bapriye mosusu bino bosambela wana ekendaka pa nzambe te bomikosanaka baliboma te nde bozalaka na peuple congolais ke onga nde naza awa osalaka no masumu osalaka masumu so omoni okomobela na vi na oyokosa nzambe te nzambe aokaka bapriere bato bongo te nzambe mpo nde aza na apesaka bato mokongo kayo tozomona so nzambe apesi mokongo ekononga virisi bino bozokompre te bosambela na motema mabe bozosambela na bien te ye tata wana Mike Kalambai nayebelaka bino banzembo nga namonaka tro ana badoration na ye biso nyonso so toprie totiaka badoration ya tata wana soki jeune wana soki tata
ngana mona ka bon ko na paradis na yebiete na mona ka na se mona ka na se ona se bata mokili nyonso toka musique tata wana siko bino nde mozala bokota na sentiment na ye ndenge mwana mwasi na peniele na ngoro bake tata na beta ke do tata wana nde azaba bona na peniele wana soki peniele donc Mike Kalambai wana soki Kalambai donc azana doit ozana mwasi te donc ça pe na doit obala te après on doit ça la connaissance te pour peniele bimaki ke Mike beta ki peniele yango Mike mwaza akanga mfoto na muntu te akende bimisa muntu na libala te lati bino na nzoto Mike abali asali mais vous nous avez un problème na mutu asa na doit kobala na mutu na kati église na mutu na ba seti baba on ba oui baba on na kati wana avant na mwasi na ndako abeti tendeni minus ko pona bino bomo na Mike na mbala azali kanani alega Jésus pona bino ndenga yembela sale la nzamba yembela nzamba ko sale la nzamba te en fait ayembela nzamba gabenga bo baba sala nzamba te bayembela nzamba ba pese ne chidona Yesu ko pona wemba mazimba wenge abone wemba mazimba kofi abone wemba mazimba wera abi bonga yembela na nzamba ezali na doba pese yemba ana e pasteur te so pazote bino bino mo sepela kaka asimbi bible makambo to komama na Biblia niyo se komama na Biblia ale azo bimisa makambo eza komama na Biblia azo yokisa bino azo yebisa bino siko za na bino ndiko alinga ko na mutema alanda shema wana ya nzambe ayoka o Mike Kalambai azo bimisa na kata Biblia soki po moni ozana na poso ko yoka Mike Kalambai wana te aucune église n'était non flexible no peuple congolais yo mo tanga Bible no nda ko ba vexe nyonso autre que na ko na église moi ba vexe to ko même na catholique asimba même Bible et des catholiques asimba à part ba Bible ba formo il fait ba formo ça ba mususu wana ba magie noire ba magie rouge jaune tout ça la part wana Bible za moko même ba magie noire ba simba pe ka Bible ka moko Bible ya kaka moni Bible ndenge sana bino ngosambela nzambe ko yeba raté ngaye ba raté mutazate wa rosili ce journal la Bible ona otanga yeba na mutu ko mama la Bible abela liboma bomoni nzambe yemo ko monete po mutu o mona nzambe ou bien monsieur kufie ou bien lo basuta ko mi baba pour azali mia mo mona kiteni tibino mengi Kalamba na soka sa musique na asa ba film so ba film porno na ibele kina sa ba film porno bi azo beta mwasi na ibe sa nene bino porno na minute bino bino porno na bino na kati za nini congolais pour makambo ile kaka ba congolais makambo na mona ile kaka ba ntiete bana ba deli na bongo mais makambo ile kaka ba congolais Mike Kalambai wana Mike wana boy bisaka donc ça doza na mwasi te yezo ona za problème ni ete si ma Bible esi yebenga bino na église ni o boye na église na ngana te ya batu lelo dimanche na hotel ya batu boye abenga bino na comprendre la bino te si vous avez kosa ko mate oyo Mike Kalambai azo binisa na mona dimanche mais ça la carte Bible yo suko foza la consulter dans l'église ndeko na baka oyo akutani na pasteur abimisi Bible ate ya ate abiso kiboye te ate abso mambo kwa mina Bible mais ya sana kiboye na ya sana ba bêtise na ye bino suko subo yo ka musique na ye bo bule attention ka pa musique parce que ya zo yembela nzambe bino bo ka ba musique zo bimo ba parole ne ko na nzambe po so ka zo yembela sata asina mo yembela sata biso to ndima to konda to kena na église to ki makombo na ke église na église la satan ya satan po congolais fait bise imagine noir mona wala biso Jésus ezanti ndokité oui bise église wana ba pesa comme église satan bino bo kota na église satan comme wana ka bank sabino kombo église na za mo ta kombo satan po komba satan ya liste tu veux comme église liste faire est-ce que muto kota te ezaniti Mike Kalambai wana na Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour to be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour to be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.